Yaya. Sumonaki. Bongo baibaka yo. Ezanga mnaibaki yango yaya. Quoi? Bandela, s'il vous plaît. Yebisanga, naoki on a bien te pardon. Oui, banga bongo. Namno sera kingo yaya. Pour nini? Yaya. Asa bana ba moto ba benga ba postura wana ba kata ba sai. Papa langa koti mabele. Akizenga ngam na zimbongo wana. Lina mama. La mitamta mabe. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Bon, 7 ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas zobo tate, ndiye moi côté la keboka bwana. Et là on y yo senga biso a tout ça la nini kona, tout c'est nous côté nini. Mbote na bandeko nyonso ba kolanda biso partout dans le monde, nzambalo la pambola bino. Bisiki ezwami bino na etando ya ike pona otala émission na bino Bravo Jésus. Tolobaka etende ko émission ekokani na yo na ngai na biso nyonso tout s'abonner to aimer to liker to partager to ozala décider to pesi nzambe merci lokumu ezongaka ke pai na ye po yazali numéro 1 oyo akobatela biso akobomba biso pona ni te to tsongisa matonzi pai na ye. Merci Seigneur Jésus pour bolingo ozosala na kati na biso. Et l'équipe vraiment à Motouya. Merci beaucoup. On a demandé surtout à Bisso de loin, de près. Que Dieu vous bénisse. On dit que soit soutenant la chaîne chez Bisso Télévision ainsi que émission Bravo Jésus. Et pourquoi pas bâtonner surtout à Kansaka Barfalin. Veuve, vieillard, nzamba pambola bino. Vous continuez toujours na kosala mala bolamu et kozala mala nzambe. A kozanga te kozong sela bino ya ebele na tango nyonso oyo bokanisaka bandeo. Merci beaucoup. Merci na Jésus-Christ na pesio merci. Nzambe apambola bandeko. Nzambe apambola bandeko nyonso bazwa décision lelo ya oyamba Christ comme Seigneur et Sauveur. Nzamba apambola bango. Bato pe bazwi décision siko alobi tengane na zabwe na tiki mabe. Na oyiba sute na sa sikindumba te na oyina te na otonga te na sa boete. Mabe nyonso wana na sa ngo lisute na lingi na yamba na landa chemin plutôt ya Yesu Christo Masia na nenge ya mala nzambe langa pambola bino bato pe bazwi décision ya obimisa mabe na bango po basala nzambe babondela pona bango boluka basala nzambe langa pambola bino décision kitoko bozwi parce que avant que Christ aya liweweya soki liweye okende wapi nzamba pambola ngayo na décision kitoko na conscience kitoko ozwi ya Rolanda nzela ya nzambe. Yaya, bonjour. Bonjour maman. Mabingo na kombo nani? Benga na kombo ya Plamedi. Plamedi. Plamedi sala ni na vie. Plamedi, bon, ala chauffeur à moto. Vous êtes chauffeur à moto? Oui. Ok, d'accord. Ndeko Plamedi nazo linga to prier, hein? Tout ça na merci. Pour na sangisi biso, hein? Non. D'accord. Seigneur Jésus, nous te disons merci, nous te rendons infiniment gloire, te tombons notre commission. Seigneur Zala au milieu de nous en ces moments, Seigneur. Tika te kembo pe lo kumu na yo zali ko na vi na biso ngolu ma na yo Adonai na ba vi na biso mabota na biso na chaîne na biso télévision ngolu ma na msato zo sala ma no ekita na mboka Congo Seigneur loboko no yango ekita e kangola mboka Congo RDC yangwana na bondeli pe na tiki yango na saloboko na yo na komona Yesu amen. Amen. Oui yaya ni ne memio awa moi c'est maman weti de Plamedi ni ne memio a. Bon, maman
elo ememinga eza sango pasi makasi oyo ekomelinga oyo mpe nga mona memi malheur na famille na nga mpe pasi lisusu na famille na nga lokola nayokaki natali bémission nalandi bémission ya Bravo Jésus nde nalobi naya natalisa ba vérité na nga oyo ya pasi nasali na libota na nga yango esali nga naya awa ya pasi na nga eza ke oyo nono namemeli malheur na famille na nga papa na nga akufi à cause na nga moko à cause ya kozanga koyeba pe kozanga koyoka ye oyo abandi koyebisa nga yango wana esali nga nakoma awa mpe naya liboso na yo naya kotubela oyo nyonso ya nga nasali ya mabe. Papa salini papa kufi à cause na yo ezalaki ndenge nini ebandaki ndenge nini mpe ya son âme. Papa akufi à cause na nga parce que nazalaki postura nazalaki kokumba bamiyibia bapostura banda kosala postura na bamasa na ngai donc bino bana moto ya bapostura oyo bayibaka bato. Oui, tobanda kosalaki postura na bamasa na nga tosalaka na biso yango déjà mais à des fois papa na nga banda koyebisa nga ke naza na ndeko moko ya mwasi oyo abota en dehors ya famille na nga ya na mama na nga na banda koyokela ete abanda kolobela nga ngo na banda koyokela eka te mais eloko esala mezani koyoka papa na te du genre comment parce que abanda koyebisa nga ke naza na ndeko moko boye azalaka ya en dehors na ye pembeni na ye c'est-à-dire papa na bino abotaki déjà en dehors moi mso mwasi donc yo na ndeko no nanu mokolo non ye aza mokolo po ngane na tomonana pete yo na ndeko no bomona na te ngane na tomonana te na yebi ye pete mais papa bande ko informer mais papa bande ko abota mona moko mwasi. Oui, OK a défendre to sala kaka ki posture na biso ezaki na jour moko papa vandi senga wana papa da bandi malade vandi singa ebisinga la medi na zana ozana ya moko ya mwasi on a yebisa comme il fa photo à l'accent même si photo na mena saboter papa na bi papa tikanga da oyebisa ngai déjà na lembi pe po ni na silikaki po ayebisa kinga déjà ke compte na ya banque lokwa nga nazalaka likolo mbongo ne ya banque ya de compte final na ndenge bimaki moye ngana ke kozwango ezate parce que ngana likolo nda pesa kyango yaya oko kepe nango ndena apesa kyango yaya siko kopesa pesa ki yaya ngana silikaki ndena esake jamais ko pesa mwana mwaso kutunga pe na yebi ete atake ngana vanda kanayo opesa mwana mwaso ngana yebi ete akende ko bimiselo mbongo ponga nazala pembeni na ndena silikaka na kanda wana na bimaka na kenda makambo nanga kokende na kenda makambo nanga ndi aka coïncider ke kokende na ke kopi nanga ya koyiba nakutani na njoka tina kende koyiba ya nanga namona ka mwana mwasi moko boye auti na bank nde zaka to bandiko landela ye to landeli ouais to landeli ye to moni ndenge oyo azimbongo azobima de to yibaka ye mbongo wana njoka te mbongo ona yibaki za mbongo o papa nanga bande kolobelanga yango wana na yibaki mbongo wana tangu yo considère papa yo kufa bongo ezalaki te mon papa bile malade. Calme-toi. Yo yibaka ouais les jours en obimaki bandi ko landela mwana mwasi moko ouais akotaki banque ti abimi bino bolandela ça bon après bolandi ouais OK après kolanda ye yekoleka 3 jours papa yokufa yekoleka 3 jours papa yokufa okufa papa kufi wana bon famille nyonso yaka famille nyonso ye ndeye ne komona mwana mwasi biso to yibaki mbongo na famille nanga aolela komba papa nanga azolela papa nanga abete nanga ngonon kara mais
nde batanti bayaka bango nyonso bakomi ko présenter biso o yaya na yo ko Nathalie namba makambo oyo mwana mwasi wa banda kolela ezongeli ngana na mémoire ya mbongo ngana yibaki ezongeli nga nde Nathalie na bi c'est que mwana mwasi papa banda koyebisa nga eza ye ki na yibi ndeko na nga moko mbongo tangu na bandi koyoka ke ndeko na nga azolela ke mbongo oyo akendaki kozwa na banki bayibi ye azolela na nga moko na bomisi papa na bayibi nga mbongo nde ba tanti babandi ko akize mama nana pasi makasi so nga moko nasa malera oyo ko boma papa na nga nde pesa nga pasi nga mona bomisi papa na nga nde ana nga bandaki kolela na yo koyoka nde pesi nga pasi me nga moko na mutema na nga noyeba ke na nga moko naza biti a kozi ya liwa papa na nga po nga monde na yibaki mbongo na ye nde ya mwana mama omoni nga na ye ana makolo na yo nazomona ndenge ya koyebisa ye te melokwa natalaki bravo Jésus nde na ye soki boko yebisa ye ta boko benga ye aya nasenga ta bolimbisi epa na ye ezalaka bien mama mama lokuta te soki pasi nazoyoka mbongo wana masa na nga tosalaka na ye bakope azwi mbongo akimi braza nakia koluka ye na tongo mama mama pasi nga nayoka ya mbongo na biso tokabola bongo te mama totika na melikita 2 jours 3 jours mais ye 3e jour ayebi ke tokoya po tokabola mbongo mama akimi biso na brasa na bengi numéro na ezoleka te na yebi na bengi numéro na ezoleka te nde na kepa masa mususu tozalaka na ye masa wana ayebisi nga ke ye akendaki déjà Brazzaville depuis lelo na tongo akendaki Brazzaville mama pasi nga naza nango nayeba te naobanda wapi naosuka wapi so naoyebisa ndeko na nga nini naoyeba te oyo ezosala nga mama naomiyeba te nga moko mama songa plamedi nakoma koyiba eza koza kolanda bamasa pe koanvie bamasa nazalaki masa na nga wana wakiminga na mbongo tozalaka na biso bien tozalaka kosola nyonso bien kosala nyonso bien tovandaka le jour moko amemaka nga na ba ayebisinga lobi bambongo nyonso omena nga na panzaka ya na kopi nasalaka kopi wana ifutaka makasi soki po bandi osala ngo ekozala bien to bandi osala nga natunaka eza kopi ni natuni kopi nini ayebisinga te so lingi yaka ba 20h tosala kopi wana okumba da moto kitoko yaka ba 20h tosala kopi wana oyana yaka ba 20h wana nakomi na ba 20h wana toye na ye ayebisinga yokumbaka moto zelo omona o nga na osala so na biso telema otelemi so na yebisi yo démarrer tokima o démarrer tokendaka pe premier jour tokendaka tosala kopi bien toyepeli soki osali su deuxième tosali bien nde nayaka otikala wana mais nayebaka te ke ememela nga malero nga aluki lelo mama namiyebaki te lelo esukela nga boye oyo ekotisa papa na nga na mabeli bon mpo na diamba namela diamba te mais shimboki namela papa mama bon masanga pe na banda komela te kaka nde tobandi kotambola na bango nde nakomaki omelango bayebisanga pe bongo nde komona komaka komela masanga C'est triste. On décollera, on vit comme on est plamidi. Medi maman. Il y a plamidi. Maman. Nous allons au moins qui est d'accord. Ouais.
vous paraître jeune. On peut estimer âge. Vous avez un moto. Moi, il y a un salaire. Moto est côté avant métier. Bilo moko tu peux faire ça avec moto pour un métier. Mais au moins on gagne par jour et les complètement nautique. Vous avez un moto. Pourquoi bien que les places non mais le pas comment on peut ça moto contrat. On peut ce contrat moto on le fout à moi par mois. Si monta boyo kana qui a contrat ici moto tikaya. Vous allez équiper. Falo kota kana vie ya muyibi. Ya na. Au moins sur les cambosali voler volaki volaka mais oyo oye oyiba mongo na bino moko apo ba yibi osu mongo wa. Faut tirer muyibi. Lelo esali yo passe parce que au moins que quoi il a ndap na bino. Oyebi combien de bateaux oyo lelisa na balabala. Faut se na pardon panza. Oyebi combien de bateaux peut-être les ba passeport na bango ba perdre avant soit qui peut payer voyager viser ses côtés na passeport bendi et sac. Oyebi combien de personnes bazalika na mbongo ya suka wana kwa somba kisi msu mwana zaki ngavu malade l'hôpital yo bendi et sac. Bonne ça passe. Wa mama qui peut kana. Salaire à mon tout surtout. Oya la sala mabe et dans la foot mabe ba beaucoup la monter. Quel pas un jour mabe aller monter. Voler à Satan. On vient qui est pour égorger et détruire. Au moins, on est égorgé. Papa profite. Et dit ce qu'on va nous détruire. Bon. Na banda ko yena nga na Philadelphie mais na banda ko wana na fila na apuya kalisuti. Esprit coach. Ota la cop air église Alexandra air ba ben na 21 nga dia 19 fana sa dia na balabala. O mo nga église distraction. Zumi na nzambe. Ah mama. Zumi na nzambe tika ko yiba tika masanga. Zumi na nzambe tika c'est masanga. O mela ti e ti ndo ko ke sa ikamu ya mabe. Zongela nzambe. Mon frère nzambe aza bien. Nzambe aza très bien. Vie à Bonzambe, meilleure vie. Koleka ba vie nyonso. Biso eza ba erreur msuto salara avato ko mosambela. Na woma regrettant lelo na ba sona iba ka nzambe ngo avakala. Nzambe a goût, a secret. Tika masanga. Talanga. Omoni mama wa vandia. Na bando me la whisky makasi. Nga tambola na bouteille ya whisky na saki. Ba whisky ya cher nga ndo somba. Bato ba yebi nga kala ba yebi. Pona mbano me la ba bière ba salela bino ati. Soma ba whisky ti na maison moko ba whisky na video ezara importé. Mais na tika masanga mutu ate yangati. Na boya. Mbo mbona nga moko. Fona ko mobimisa ba son et quelque pona son ba whisky. Whisky masanga mabe. Ah? Oui ba ate. Ok.
Et mokomso yo oyiba mutu, oyibi mutu mabe. Aki saki biloko na ye, otikali bongo pona libela. Kota Christ na kati na yo, yamba nzambe na kati na yo, siko papa matanga bosi bokundi to ndenge. Donc eza mambo yote sa maka mikolo. 3 jours déjà. 3 jours déjà. D'accord. Moi to misa bino yo ezate po oza na temps matanga. Mes condoléances, hein? Condoléances. Voilà, on va prendre une pause et puis on se retrouve. Merci. Bobengela ngai, bobengela ngai, afana modi vi na ye. Wala moi c'est la kata kama tedi misai. Tedi misai sikoyo. Shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Mike Moukadi Chic, directeur général de chez Bisso Télévision, également promoteur de l'orphelinat Bravo Jésus. Oui, Zoami, la commune Yamatete quartier Viaza, numéro 27A. Mesdames, messieurs, Naye, Lisusu et Painabino, pour remercier Bandeko Nyonso Oyo, Bazaki Nabiso Longo na debi à année 2025, Petoro Kenasuka. La Bible nous dit, dans Jacques chapitre 1 verset 27, aux yeux de notre Père, voici la façon de pratiquer la religion, c'est de prendre soin des orphelins et de veuves. De tout ça qui n'est qu'à wana ya ko fêter ensemble pe ko sekisa bana bitike ainsi que ko sekisa ba veuve ba mama na biso oyo batikala sans soutien, raison pour laquelle ba ndeko ba bolingo na sengi na moto nyonso ya mawa oyo alinga ko soutenir ba orphelins de venir en aide ba kolia komela pe kolata na fin de l'année ainsi que de maman veuve. Moto nyonso ya motema malamu, moto nyonso akoyi kokota likambo oyo o contacter biso na plateforme na biso na to peut soutenir biso directement na M-Pesa, Airtel Money pe Orange Money na ba numéro oyo ezali affiché. En tout cas, bato nyonso balimati na agence bo benga biso na numéro ezali affiché bokokota en contact na Papa Chic Moukadi ainsi que na maman Lydie pour te soutenir bana oyo ba fêter malamu na fin de l'année. Que Dieu vous bénisse. Bobengela ngai, afana modi vi na ye. Wala moi c'est la kata kama tedi misai. Tedi misai sikoyo. Voilà, merci beaucoup de retour sur ces plateaux. Pub n'abso en orphelinat Bravo Jésus. Toza Amatete na Viaza. Numéro 27 bar A. Toza wana banabaza ba veuve ba vieillard. To soutenir bango. Malamu mingi. Nzambe papa mbola ba ndeko nyonso tout oyo ba soutenir biso na prière, na ba conseil financièrement aussi. Que Dieu vous bénisse. Azong Selabino vraiment. Il y a ebele. Les andéromo boa komela ngai, s'il vous plaît arrêtez. Il y a komela batuba message à bongo, ce n'est pas bien. Quand ba répondre moi mtu mwa tinenga message mo ba tinenga ba vidéo moko Nazara servante de Dieu. Arrêtez ces histoires, ce n'est pas bien. Soit vous continuez les sous noyo démasquer bino. S'il vous plaît. Tous en relation mon côté. Soit un numéro na pour bien nga pour pesa ta félicitation ou bien encourager nga pour ça nga ba remarque c'est bien mais ko joa numéro na te petite ne nga ba vidéo ya ba bêtise et aux akito côté. Voilà, y a pla midi toko tande kono ya mwasi eza surprise te. Parce que vous avez la papa, vous en avez assez, papa va quitter si en noté. C'est quand même des co aïe ba vérité. Alou capé place dans mon thème alimbiso pour bon c'est qui est ils ont à sauter. Problème est à rayon de tikanze là. Tous au côté de moi si à kota pour que tout soit nae ndeko ya plamidi. À koko kotane. Je me sens pas en forme. Hein. Bonjour. Bonjour, maman. Ma papa, bon, tu es beaucoup na salioni, na problème. La midi.
Ah, Ousani. Yaka, pour ça, Nadé. Prenez place. Problème? Oui. Problème, maman. Problème, mes amis. Mais on va bien là, ma cam, sous-sauté. Tu as ça qui est Esthétique, bonne formation, pour la madame, former ban. Ok, les cas, on a testé. Ce qu'on réussit, au bimi madame, on ne peut pas savoir la formation. Bon, on a plan midi à Ousani. Plan midi, vous tapez ce numéro, nous pouvons bien. Mais on a un. Vous avez besoin de téléphone, tu as déjà? Non? Tu sauras déjà? C'est que nous avons un numéro quelque part. Il pas de roulant. Oui, avant de connaître. Même pas tout ça, même pas 2 jours, 3 jours. Numéro on a joué en wapi. Depuis boye bani na vous savez 2 jours, 3 jours. So a joué en wapi, quand vous en famille. Yem ta beng surprise. Obengi singa awa. Puna. Bo ole leni. Na comprendre te matanga za ate. Mama problème ni. Problème est ça. Eza pura ngane. Ngane mnaseli papa biso. Akotala mabile. Osele nini? Osele nini? Ya. Bisanga paudo. Paudo ya. Tu connais l'histoire, un problème est ça? Ya. Sumonaki. Mungu baibaka yo. Eza ngamna ibaki yango ya. Quoi? Allez. Rappelez-moi, Ebisanga nam. Bandela, s'il vous plaît. Ebisanga, non, on a bien été pardon. Pardon, hein, Ebisanga. Ebisanga nam. Non, Ebate. Ebisanga non bien. Maman, te, Ebela mbongo. On est belé, Ebisanga nam. Ebisanga plamedi, Ebisanga. Vous êtes criminel? Hein? Ebisanga. Vous êtes criminel? Nasa criminel. Oui, bang bongo. Ngamno sera kingo ya. Pour nini? Asa bana ba moto ba benga ba postura wana ba kata ba basai. Papa nanga koti mabele. Akize ngai ngamna zimbongo wana. Lina mama. La mita mtama be. Mtama be. Ya limita. Ya fana no prank. Papa kufili kona. Kasi ya yeba kite, fanda te, ya lobi ya yeba kite. Ba ba yiba ba mbo na ba camarade na ye. Bakata batu ba sac, ba téléphone, ba postura. Kwanga. Pourquoi c'est la ngala ko m'appeler midi? Kola mbongo wana pamedi. Amedi amtama be. Amtama be muna amtena fina. Amtama be. Oh non. Ah papa. C'est bon. C'est bon, pour ça Diana matanga boyo les chansons. C'est bon. Bon. Vérité à moi no yoki. Tika na nkasite lo bane likambo yo bengela ki. Somo ngale kino na bengi ah. Pesa kena koki obomba ngote. Pena na muto no yebisa te. So na yebisa ngo yote. Na to papa banda ko yebisa nga. So na banda ko kai. Meno so isalamite. Koko sande kona mtama be boy papa Bakite. atina ngana ke bona.
Qu'ils ont bon la banque, la médecine. C'est normal. Loba normal. Tika non bon loba normal. Loba normal. Ça se calme. Ça le quoi mobali loba normal. Tika nini wana loba normal. Respire loba normal. Yeah. Allez kinayo. Nasala ke ngona ko miyeba te. Ezande ba camarade nde batindanga pe basalanga tina ko mabongo. Yaya, yimisanga na allez kinayo. Pe yeba kite ke uzala kinde konanga. Papa banda ko yebisanga. No bete bakara. Papa yebisanga. No saboter. Neba kite ke lelo ekomelanga boye. Si o yaya olobini. Mtama be. Akufi kuna lali na moki ba luka mbongo. Mafala bimisa mbongo wana kinozo na banki. Abendi amtama be. Noli misote. Parce que akufi na za chia pour la biso. Mais on salinga mabe. Wapi mbongo pia mbongo. Mbona kunela papa sana kipisa mbongo na zela mbongo wana. Yeah. Pisa mbongo. Mbongo ba escroquenga. Ba escroquenga mbongo. Et papa camarade nga zala na bango. Ba yebi ke nga na kufeli papa. Mais ba parvenu ko kimanga na mbongo. Pe mbongo ngo ezale ba me ya biso moko. Dans la minute mbongo ngote. Abi kamana kina en braza. Akelukaye déjà kati braza. Kai ba on va bomba non bongo un jour. Basi non so iba ba porter ba on plainte, so iba to ba reconnaître ba ngoto te. So reconnaître ba on so koko ko ça ba on a vie de recherche. Ba bomba non bongo ndambuta. Go ye l'état bombisa ki oya na nda kunde ni po ba tune bela mbongo bozu wapi. Akesi misa kama pa kati braza. To ba tanti kuna ba mabe po na ngala lembo na mama na nga. Yo koto yebi dossier ngo bien obotola nga mbongo. Po ni mta mabe. Yeah. Pono za mta mabe tina niveau oyo kwa nini? Soki kina esenga na kepa bango. Pour nga na esa bango vérité. Na droit salango. Ate sikoyo ya. Na ese porto limbisanga. Ndeko ba komo na. Benedict. Ya Benedict mbongo eza esute. Lekino aza muyibi. Na éviter ayo sengo pa. Pombo on peut eza na voter. Ici ebunga raisonner ka kende ki siko oyo yeba ke mutasala asaki mamwana eza lekino. Limbisa ye. Luka place na motemo limbisa. Ayende poisson pardon et puis ayebiso ke mutasala mamwana. Oluka place na motemo limbisa. Na yebi ke nzambo osunga bino bokundaka papa pombo ngo eza te muto pake na ngo. Akuta na bana nzambe. Nzambo za juste fidèle. Excusez nga mama. Mwende na zabwe. Naza ato alimse ate. Mbongo wana balobi ke ngam na lena mama na parce que papa bala mama te. Babi ke ngam na lena mama nanga. Sko awa ye na nani na plateau pa ba keke ngai asinga nga pardon. Pardon na ke singa nde kuna na ndako. Po ba tanti balobi ke ngam na lembo na mama nanga. La medi telema kana malembe to kenda ka pona za ate on sa débat awa te na plateau. Ake na ndako ponga na zabwe na o azaki shia pona nga. Pona biso mibalinga na. Akei. Sko awa singa nga pardon na ndeni. Ba kizenga kama ngam na zipongo. La medi telema ka to kende. Telema. Toke. La medi na lo balo telema. Telema toke. Ya malembe te. Bon, moi je pense que Tozo Suka, une émission, on a la nabango parce que quand ça peut maquiller, ceux qui ont kende na famille, à l'obi peut m'abêter parce que bazo quoi kize kende et ni mutu. Allez bon, abomi bon, voilà quoi ça qui va y baquiller. Et vous appelez bien ceux qui les qui n'a mobile qui c'est justifiant na famille au lia ya. Mamousse ko aussi on peut na famille. To landa bango ba tok peksa makelele yaya za na mwa kimia. Tabenga mukolo moko famille na bango aya ozo bango pour que bazonga bien. Merci beaucoup. Ba vœux de meilleur, ba bonne année. Nzambe amema biso likolo akotisa biso na nouvel an. Vraiment bonne année na bato nyonso tout. Yango moni moyibi ki moyibi eza malamu te.
kimoyiba eza malamu te. Koyiba ozoyiba te ndenge ozoyiba muninga mbongo oyebi te ozozokisa ye. Oyebi te ndenge ozoyiba mbongo oyibi mutu mbongo na ndaku mutu asali crise akufi. Yeba ke makila ya mutu wana eza likwa mutu nao. Parce que soki osaki acte ya koyiba te mutu wana linga yoka pete ke bayibi mbongo bela asali crise akufi. Yo mutu na ndaku bazalaka na mbongo suka na po balambela bino biloko bolia yo yibaka. Yo mutu mesana ko yiba bana basi ko yiba ka mobali mbongo na poche na veste botika. C'est du vol. Et ça péché. Mwana mobali pe yo mutu mesana ko fungola ka saki ya mwasi na yo soki akeke ko se soulager fungolo yibi. Botika ki mo yibi eza mabe. Même na kati ba entreprise ko yibi eza mabe. Sala na oyo esengeli yo sala. Na suyer ya front na yo nde tu mangeras comme la Bible dit. Bonne année, bonne année, bonne année, ba meilleur fait. So inzamba bateli biso tokuta na 2026. Bongi sanzela pe ezaleli. Parce que bato ebele baluka nzambe ka na fin de l'année azo banga po liwe koki koya janvier pe kufa ezalaka. Mukolo pe le premier ça pe na bato musuba okufa bongi sana nzambe kozelaka ate ane koma na suka. Binemi nyonso kangisaki okomi kobango lobina fungola binemi po tokomi na mbula sika. Mbula sika vanda nde tala bilan na yo otamboli ndenge ni na vie. Est-ce que osali pas to sali pas te? Est-ce que oza ko avancer ou bien oza ko reculer? Na spiritualité mataki to ekiti. Nini oyo préparé bondela luka orientation nzamba tambuso na 2026. Soki Christ a été liwa pe yete po ba entre ba mbale moko ya liboso. Mais mingi liwa et si prendra biso. Ah, tango okufa ke wapi? Milengela. Po to ebi ngonga te, to ebi tango te. Mokina biso te toza bapaya. Tokoleka lobi. Lobi ta ontogoleka. Yo kozala wapi? Mokili oyo ya yo te ndeko. Ya batu. Basimbisa nde biso ba locataire tokofanda na mokili. Luka lopangu na yo bisika ka moko lola. Lopangu wa solo. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci. Notre moment d'accès ans, moi la vérité. Parce que jamais, ce qui moi c'est mon bas zobota te, ndi yango ko tala ke boka bwana. Et là on y yo senga biso awa to sala nini pona to senga ko toni.